Eh bien voilà, merci beaucoup Naba téléspectateurs. Il y a Espace Congo Télévision 1, la chaîne de persévérance, la chaîne vraiment chaîne là-bas dans un million sur Espace Congo Télévision 1. Voilà, le top 7 que non, émission Nabino Oyo Bozela Gaming, émission Nabino Ciel ouvert. Émission Ciel ouvert, c'est l'émission qui vous aide à connaître ou à découvrir tout ce qui se passe dans la personne vulnérable. Maintenant, tu sais que non, à travers cette émission, beaucoup de monde a vraiment Oyo partout ailleurs. Donc, à travers cette émission, voilà, nous savons que non, moi, dans un nyonso et singeli asalabola. Il y a un monument livre, il y a Esaïe 1er 17 le qui cherchez d'abord la justice de Dieu et prenez à faire des biens. Hein? Donc faites droit à los opprimés. Donc c'est ça que nous avons que non bisoto vraiment et pas nyonso o balanza bazali pas nyonso o bazali yaya. Na biso bioza mo nanza mbotala ngai biso eto ba livre ya Jacques chapitre 1er verset 27 que non baby que non et lui na Jacques 1er 27 le d'abord que. Eh bien voilà, merci beaucoup nos téléspectateurs Espace Congo Télévision 1, la chaîne de persévérance toujours, la chaîne qui vous aide vraiment à connaître tout ce qui se passe dans Kati yaba quartier Nabiso, yaba commune Nabiso, nyonso vraiment yango. Merci beaucoup à travers cette émission celle ouverte au Bogomo na Maïma Koleka partout pardon. Vraiment Naïb Sarabino vraiment la vraie religion pire na livre ya Jacques chapitre 1er verset 27 qui est la vraie religion pire et Seigneur y a quoi visiter peut assister orphelins et les opprimés. Il y a un livre dans le livre Esaïe chapitre 1er verset 17 que non le but cherchez d'abord la justice de Dieu et apprenez à faire le bien. Il y a un autre but que non to lukana nous bae o ya biso pe ba nanza bae baso bae ba primé bae o personne vulnérable to lukabango. Il y a un livre que ya moi nanzamba solo vraiment alanda émission o sengeli biso ko tsama toyi émission oyo o te sarabino maima ko le ka. Il y a un livre ya proverbe 28 verset 27 qui non baby et le but la proverbe 28 27 qui est là et le but celui qui donne aux pauvres ne fisque un petit rien ne prouve jamais la 17 mais celui qui ferme les yeux et cherche les malédictions quand on a mis sous terre ne kotala ne konabiso oyo boyeba à travers cette émission ma kamuni auto yeko ko sola na ne konabiso awa vraiment na mon kala mingi tena ko me ko passer pe micro na ngambuya ne konabiso awa. Bonjour papa. Bonjour. Comment nani? Edi. Yedi ufandi awa. Anavana manenga. Manenga ozawapi? Pardon. Oza komini. Komina njili. Premier komelio. Bon, nakuta na ku accident mutu komte tutangai tina koma lelo bota mona beki makoma déranger ngai. Yango na asena lisungi batu ba ykelanga mawa basunga ngai po tan etana zana ngola makomo nyokola nga badula le nyonso na ko tambola te déplacement ka sona bimuli bana ke sa musaki coordonner na zongi na parler à part ça ko tamba bisa musika na ko kakate na senga lisungi basunga ngai et facilitanga mona bakisa douleur pour ne dans tout te déranger nga même fois chaque jour na lali mako déranger nga ko passe zela na papa di o lobi sala kanini sala ka accident na anenini na 2016 vous savez accident en 2016 au sala accident 2016 wapi na Kabumba na Kabumba za komina Lemba dans la commune Lemba sikoyo osaki accident no osaki accident ti lelo ozora sointe nazwa sointe pe mutasuma ngazala te bon papa mama bakufa sikoyo ozala pa nani pa tata mwasi tata mwasi abimai sikoyo bato mingi mpe baotalo awa est ce que ya moyen kolakisa bato accident osalaka oui lakisa bamatala accident. Voilà, bandeko ba bolingo ba misana ko tala vraiment émission no ciel ouverte vraiment botala vraiment émission ciel ouverte. Je pense que donc j'ai pas une somme derrière caméra zo balancer émission et image. No yebi ke yaya o tala nga bien moi l'ensemble nyonso vraiment tala nga bien yaya. Et comme dans le livre il y a Proverbe chapitre 28 verset avec 27 que non. Et le but celui qui donne aux pauvres ne fisque un petit rien ne prouve jamais la 17 mais celui qui ferme les yeux et charge les malédictions yaya otala na musika moi l'ensemble nyonso ba misala kolanda émission au ciel ouverte yaya otala na musika yaya na biso awa sala accident depuis 2016 mais azwa baswa malonga te amona ka pas sur tambola ko tambola te azana ndako baswa vraiment ya kolela ya même à manger nazo biso otala na musika yaya na ngai olataka na poto bien osombaka ba otala même ba kabelo za cher bana bande na biso botala mama na biso botala bozo belé vraiment boataka belo ba montre belé boataka bien boataka vraiment bien mais tala peuple ensemble nezo lela awa peuple ensemble azo plaider devant micro mais a plaider devant yo so vraiment au tout ça nous avons ensemble
Joie 1 franc, 2 francs. Il y a bien une émission pour te soutenir. Émission, il y a celle ouverte. Tout le temps, partout pour les personnes vulnérables. Oh, bah, un problème. Bah, belé. Ma commission va besoin de livre. Il y a Jacques chapitre 1er, verset 27 que la vraie religion pire. Le Seigneur lui assister. N'a quoi visiter. Il y a autant de musique, moi, ensemble, autant de moi. Il y a so moni le biso de l'eau. To tse ba kam so anje poto ko sunga bande ko aboto ko mona. Tala biso ya. Soit 1 franc, 2 francs. 1 franc na yo na o sombe la crédit. 2 francs o fete la transport. O ti la méga, o ti la connexion, o sombe la carburant mutuka, o sombe la jean, o sombe la ceinture. Luka moyen o soutenir ya edi. Ya edi vraiment azole là. Ya moni biso biso ba ke bato o ba soutenir ka bal ensemble ba pauvre, ba la jamais couvert de honte. Ba la jamais peut vraiment maboko a 17 ka ukaraté. Yo otalanga mosika soko 10 000 lelo. Ozu 1 franc na yo wana obomba na poche. Osungi ya edi. J'habite que na dimite ke ndamba ko kausa yo. Parce que comme dans le livre il y a Proverbe 28 verset 27 que non. Celui qui donne aux pauvres ne fisque un petit rien, ne pauvre jamais la 17. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Kokanga misute luka bolamu na yo tala matala nzela o tala ngana mosika. Zola no malamu sala. Somoni tabita Dorcas. Azonga na vie pour na bolamu aboyaya. Otanga mosika so moni lelo. Bartime et so moni lelo. Na biso Ezekias azonga so pour na bolamu. Yo be sala bolamu nzamba ko restaurer famille na yo et pas simba kate wana na biso la ya. Nzamba ko restaurer parce que ozui 1 franc osungi. Na biso loko mo ke na non. Zaché amoni ke makambo elekela ki evrim alikuwa Yesu Masia na nzela sycomore. Yo zwa sycomore oyo ko mata lokola na ngomba be na nzete mo na Yesu Masia na travers edi. Sycomore na so pese loko na yo asumeta calmant. Nzamba o soutenir yo kana sycomore ko mata nzete wana o pese ya kolia ata ya komela ata ya ko nini yaya sunga mutu tanga za envie ke tango kokufa nzamba o tuna yo. Est-ce que Natinara Serge a ça la émission Moroboy a ça la émission à ciel ouverte à la kissa maïma ko le kana via edi ou ta la émission au ciel la ngani alors ebiso que non le livre ya Matthieu chapitre 25 verset 36 yeso lobi nazaka loka kolia nazanga kango opesa kanga nazanga ka lamba opesa kanga nazanga to pesa kanga yango lelo oyo zwa tanya ko pesa ya edi même loko ya edi de parce que batali balandi yo bako zwa yo neti ndenge nini po bako zwa parce que ni ezabwe na travers émission oyo bako mona yo mais na ndenge ko oza awa o pasaka journée ndenge nini musanyo salaka asa musaki ko donner ko ba mapapa musani ko ba mapapa musaki ko donner donc so la mki na tongo wala ba mapapa na la mki 4 na binisi mesa après comme ça comment ça ba classe baye ba na lo ba mela bango mbongo wana idanga mwa kisi ngone sala nga mwa so mama lipa so na salite mwa ekolia ezate ngone sunga ngai na mwa mike na so mama lipa mwa kisa douleur siko neti musalo sala na journée kanya combien pas mais ata 1500 ko kate siko neti yo kisi nini oyo mela na melaka miske plus na diclofenac chaque jour pour ma déranger en fort donc makolo ba no sala accident ozonga souté ba pas docteur bon mutation azala te na kende so mutamona ni ça va après comme ça na molanda souvent makolo pour mutation azala te non mutation azate là c'est ce que message ba talo libanda ba talo partout ba talo partout dans le monde bon c'est gali sungi bo sunga ngai dans boye mutation azala te papa azate maman azate musana sala ka ki coordonner o sona salite mo so makisa douleur te et en plus na jambo malonga te ke ko bono sunga ngana so makisa mo cher azate le fils en tout cas mi face mon nani na so mikisa douleur o mi 500 na zo ka te ka 1000 francs kaka donc chaque jour ko so makis chaque na so makis soko osali lelo osali bambi ya edi soki lelo osali comment dirais-je osali musala na wana na journée osali musala na yo ti ozu 1000 francs soko sombi kisi bon kolia bon kolia na defata mapa so na defilipa mkono za mbongo na futi bato mawazanga te basunganga ne fita mama pa so na mbongo te bato mwa 500 mwa 1000 francs na ke futa nyongo na on est sauvanga. Nous on a ces messieurs baotala baze belé vraiment baotala ba libanda baotala yo ba maman papa bazali bandeko baotala yo na yebi ke et tout a bato mingi passe na mutema mais tant que oza mutona oza mwana bango oza leki na bango oza ndeko na bango okolo bana bango nini penza maloba oya suka pona yo to ka bwana yo ba liloba suka lobi basunga nga kaka po ndata makonde déranger nga boye singa fo chaque jour mi la kisa douleur
la douleur. Puis sa douleur. Voilà, merci beaucoup na ba téléspectateurs vraiment to comment j'étais vers la fin de la émission, il y a le ciel ouvert. Oh, il peut s'amener na moi na bino ndeko na bino frère na bino moi na suka ba djika no Serge Bolo lelo la ça bino to la tabino ba personne vulnérable le to va ki to émission le comme ciel ouvert to reçoit ba mingi o bazana ba problème le oh émission au ciel ouvert to relaxa bino vraiment to yoki awa ya utala ndeko na biso leki na biso papa na biso moi na biso na kombo ya Edi a sa accident depuis ça l'accident en 2016 tilelo ya Edi atalaka boy. Donc je pense que à l'obi bino boyoki que chaque jour esenga amela akisi chaque jour esenga que non asomba lipaliaka ya otalanga vraiment na mosika na yebiso loko moko que non nego oyo alele pa na yo mto otalanga non aura un franc euro tia crédit vous aurez un franc euro somba même polo même écouter même casque ya kanisa bien casque dans la valeur à combien ya kanisa bien somba dans la valeur à combien ya ketchi na yo somba dans la valeur à combien ya kanisa vraiment au salaka parce que donc ainsi dit la Bible que dans le livre il y a Proverbe 28 verset 1er 27 qui non le lobby celui qui donne aux pauvres le fils qui aime rien ne pauvre jamais à 17 yo ototalanga bien otalanga partout au monde que non émission celle ouverte émission auto la sarabino maema ko le kamai o salamaka nandira bande ko na biso yo moni que dans le livre il y a Jacques chapitre 1er 27 qui est la vraie religion pire. Et c'est qu'on visiter, n'a quoi assister, les orphelins, les opprimés. Il y a un peu il y a qui le to visiter, il dit, tu as quitté à côté là et le monde a jipé le tsumbo. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a profité pas de sa salutation, on a mbote na ngana ba bonso au botalabiso à partir de musica. Na pesi mbote na sous les 001 unité de la paix toujours. Mbote na au papa na Agostino. Au talabiso bien. Makambo boy yoko kamama boy te papa Agostino tali biso bien baby nice o tali biso bien Bozé Belé José Brenda musala no yango sala vraiment papa José yango yo papa Pepe Tazi musala sunga yango na ditu Moniz yango na maman Marie moi bi Thérèse tu maman Tumba Thérèse moi bi yango yo vraiment o tala biso maman dongo Zulu Bozé Belé bo tala biso maman Belé ba maman Tete Yenga Bozé ba maman Belé be venu vangasser les 08 tomo taru samba eux ça venu na yo c'est tenir vraiment na muke nzamba pe ako restaurer famille na yo na yebike mutu oyo akuta na kana makama nzambe atikala ka bongo te na livre ya Jacques na livre ya Jean chapitre 5 verset 1er mutu akuta na Yesu Masiya atikala ya ko telemata avoir mbetu na ye atelemaka kendaka mbetu etikala témoignage oyo sala na vie Edi yangana mbetu oyo baba Edi o reconnaître un jour que na papa na ngai asunga nga na ndele mission au ciel ouverte ndela pas Serge asunga nga yango vraiment na comme na suka na ngai poto kabana biso toujours rester branché na katia espace Congo télévision on se trouve à la prochaine numéro au revoir.